Bote na banani nyonso ya tokomi wapi ezalaka esengo kokutana parce que loko esangisa biso eza télévision mais na betelaka bino toujours maboko parce que bozalaka fier tango boyoka voix même na bare esalaka ngai esengo na telemi na wileri moto ayebisinga a epenge Fofana ça dit même voix na nga ekomi adresse yango na lobaka ngai na telemi awa na bokasi mona mboka bazola na bokasi ya mona mboka Manix Kembolo esalaka esengo ta na senga na Manix Kembolo biso na tokomi wapi toza ba jeune oyo totalaka te ke o auti na Efasi o auti na Ista o auti na Lovanium o auti na Sorbonne yango na senga na Manix Kembolo achela nga photo ya ba jeune leader biso toza ba leader à travers un travail na biso moto aza mulai aka Didier Kiku yango ende paza ene na biso bota la photo oyo bien lelo komi ko buka o fandi na bureau o tie malili mais histoire ya pouvoir oyo boyebi yango te Manix Kembolo okotiela nga photo oyo ngai nazalaki te parce que ngam nazokanga bango yango na monanaki te botala age ya bano oyo mandefu te suki ya pembe te mais toyebaki lobi mais ya pas ezani bato se retrouver na makambo oyo esali pasi ya alali na loti atake RDC pays laïque ezana banto basolaka na nzambe mais ezana bato balalaka na butu tongo etani mazo yeba kotuna atateke nani asala butu na sala moi lelo bato baza ko se plaindre que non Joseph Kabila azozwa mbonge belé mais eza Joseph Kabila te eza ba député oyo baza na parlement oyo bazalaki na PPRD oyo bakomi na FCC balongo FCC bakomi wapi bakomi na union sacrée yango siège ezate mais lelo bango ba se retrouver bango ba voter loi non Kabila Zombongo comme président en vie Zombongo comme sénateur na lobby makambo ya homosexuel nazo kango ke bazo menacer bato maintenant c'est chaque dimanche pasteur Claude Kabundwalesa alobela kango ko rôle ya église eza ko telemela buzoba eza ko telemela bato science occulte pourquoi bozo loka walesa te parce que ça pasteur wala bakaza na nzambe nazaki na résidence na ye tango yambi mwana mboka Félix Wazekwa bimi libanda j'étais là atunie papa comment on a garde corté wala sa ebise ke ngai nazana nzambe nazana ba garde corps na ngai nzambe Félix Wazekwa kamwe pour d'abord yemoko aina pasteur adeva pasteur yemoko aina ba garde matali pasteur na monsinaï atunie osana ba policier te Wazekwa atali lupango atali walesa akamwe na lingi bato homosexuel o bozo menacer na ba journaliste bo faire kozwa courage ya ko menacer walesa pour le bango de vacher pour azana nzambe bokufaka bopolaka ata otongi ndako otie ba diamant okotika yango Manix Kembolo nasali mabe bana bango bazana ba poto mwana ngai na ya yo na bazana difficulté mais c'est pas servi de tout na kisa te kami so bana wa biso bako sakana wapi yango bozo moi invité na ngai ye moko aye awa toyoka aye ko sala nini na moni na ba selabis soka aza professeur soka aza mama diagonesse na église soka aza mama pasteur ye moko akoloba mama mbote yaya télévision za radio te
namoni eza radio te na lingo za la penda à l'aise ndengo za nandaku ndengo sala ka musala muto ya caméra ne bangi sauti merci je pense que notre présence na to komi wapi oye ko sala nini pe eloko nini etindio oya na to komi wapi aussi lo ta ba chaîne ezebele na Kinshasa. Ok, merci pour la question. Ngai na ye awa pona ko dénoncer mabe o ezo salama na administration na biso ya Congo. Voilà. Yango na kendeki kokutana na ndeko Eliezer. Pona yebisa ye makambo o ndenge ni akoyi ko edenga ponga pena faire passer message nanga. Ataka député national. Aza mwana musala na bino. Voilà, eza bongo. Yango na kendeki atika kinga te alakisa kinga bato basala ka ba bibo ede mama Alex ape message na ye. Yango na ye. Problème ango eza nini? Problème ezali awa ngai nazali agent ya affaires foncières. Nasalaka naza na division ya Kitambo. Bon. Depuis 5 ans ka ndenge ezalaka ba arrêté bimaki kombo nange bimi na arrêté après 6 et 2 ans na ya 3 ans je crois. Donc na ko ba année passée. Na ko mona mwasi mo to kutane na banque to bande ko kende ko réclamer ngai na banda mo na sous salaire te. Alors personnel na biso chef na biso mama Lise alobi nga kende na direction na biso ezaka na Kabambare na FBN kende kuna o réclamer na kena ke kokuta mwana mwasi moko boye liboso nanga avandi lokola papa wana Didier wana alobi nga ete Didier na biso to komi apité te wala sala to wana Didier Kiko te ye asala gaza agent asala na service na biso affaire foncière maza ya FBN bank o ekomi de so ki First Bank wana na kei abina nga mama kota na linga te bato baza albanda na koti nga pe nazo ko sa prêter carte nanga carte bancaire pona ebise ba doléance nanga na mona na machine na ya beti tata abengi kabulu nga place na zalaki na baluki na ndimi wi abina oh mama yo pe kabulu nga na bien nga kabulu londa mwana mwasi avandaki na mona telemi azwi carte na ye na kanda nga na lobi yo pe kabulu asali ka mutubo na bi oh yo pe londa Didier wana bandi ko sekisa biso bi oh boza bandeko to tata na bino bota quelque part alakisa bino tete to seki kaka abimi akei makendeki na kanda après namona Didier atuninga oye ko sala nini na ebisi na expliquer abeti machine alobi na mama kende na yo dans 3 jours le cas ozambongo na yo mbongo ne ko bima siko nga na ebisi na bima ba message na téléphone ezo bima te na koyeba ndenge nini abikita na se tuna agent Kingandi a aider yo ko kitana kitina se wana na tuni agent pesinga papier na remplir na mona garçon moko koti abina nga mama excusez so okoko ya bwenga be monte ke na sa msala ya après na sisi na pesi mwana mbali abina nga mama ça va ba message bando elo na téléphone kozonga na bimi na mona or fille wana zakili banda na garçon ana za penza garçon taza moi papa après ebsinga garçon alingi approcher nga yembala moko azwi oh tantine excusez ya kana nga na yo ko ya boite ka nga na ya abi ya kana pardon na pusani oh osala na faire foncière na ndimi na division nini nga na ebisi na Kitambo okoro yebisa nga matricule ozwango ndenge nini natali mwana mwasi na oh question ndenge nini ozotuna nga matricule ozwango ndenge nini est-ce que matricule bazwa kango ndenge nini na zongiseli question na matricule bazwa ndenge nini ayebsinga bon eza na ndenga mabete nazotuna na ndenga mabete me makambo ekosuka wate makambo nene kosuka wate makambo ekosuka wate ekoma musika problème ezate nga na zwinzela na kei me na koloba ne bongo azobimisa kombo moko ya pai wana na yebi aza syndicaliste pa na biso alobi ya pai le père ya pai voilà azolo o ezaka baja ya pai o ezaka baja ya pai ekosuka wate akei nazongi na ndako nazwi taxi na bandi kozonga lokwa naza na numero ya pai na bengi na bitala makambo nakota na na bank mwana mwasi moko azolo baboye alobi baje na yo problème est-ce que yebiye
Abi comme les compteurs aux fiers causa agent à l'état voilà na affaire foncière hein so remis agent ya le père ya pai Antonio yebi alobi nanga ko kipe taza mutu na yeza lokwa esala malamu te yo kende na yo kende osani na expliquer na kenanga après une semaine na division na biso na mona invitation ya secrétariat général na biso na ke ko répondre babi nanga mema ba document nyonso na ke na ba document nanga nyonso ba document nanga ezali awo yango ba yebsinga okota ndenge nini donc explique-toi na bandi ko yebisa bango ngai na bandaki lokwa NI na leka pe na cadastre na école cadastre donc babengi yango ENACTIA école nationale ya cadastre na titre immobilier na bandi ko expliquer bango avec ba preuve na lakisi bango nyonso na lakisi bango ndini ba NU monia affectation collective to bandaki nango bongo parce que eroza na affectation collective ya ba NI yango wana nde erozwa nzela ba rozwa ba kombo yo batindi na fonction publique nde fonction publique aroye ba kopeso mato reposo sala ka musala kaka bongo après na lakisi bango na arrêté na lakisi bango kombo nanga na lakisi bango après kombo nanga ngo ya na arrêté Kabulu Londa bazo nazo lakisa bango ba biloko nyonso ba preuve oyo batali balobi yo kombo nonani finalement ngana binga kombo nanga Kabulu Londa na sikomba la mona profiter pour na yebisa bango bina invitation bosali na noerer bokomi Kabulo ngana za Kabulo te na Kabulu Londa bango bazo koma Kabulu non ngana za Kabulu avec U à la fin mais wana za Kabulo avec O ngana za Londa ya za Tosha na za Isabelle ya za Fanny donc on a déjà que toza deux noms différents toza bato morote batali na arrêté eloko nini ebima na arrêté kombo nini ebima na arrêté baye komona ke oyo ebima na arrêté en tout cas oyo eza mwa flou yango oyo Kabulu Londa na matricule na ngai 975 383 bayebsinga mama kende na yo tokopesa rapport na ke nanga parce que biloko nanga nyonso eza ya kokoka na brevet nanga ya ENACTI na école na bango cadastre après nazongi tovandi invitation mususu ye wana sikoyo ya toza na deux secrétariat monsieur ezala na royal nakende na royal après to na babengi nga na singa eza na barumbu wana pa ba inspecteur nakei batuninga susu memaka biloko na memi lakisa biso diplôme ya cadastre na bina zo nga naza na brevet na pesi bango babi tokosala banquette tozosala banquette boye na boye ebi kambo boza nango nga na bina yebi déjà baexplikaki ngai abi mais nga na bi mais enquête bino bozosala boza na droit mais toza deux noms différents ndenge nini bino bozokangamaka ke matricule boza pe mapasa te toza pe mapasa te d'abord nga naza mukolo ya za mwana siko ndenge nini wana après abi nanga mama kende na biso to sa musa to pesa rapport nazongi ti jour muso to kokutana na ya pai kaka na secrétariat na biso royal ya pai wana donc ye pas ki ba problème lokola mwana mwasha na lobaki kosuka te babengisaki na ba conseiller ya ministre VPM vice premier ministre liao lokola dossier oyo bacha mwana mwasi wana achaki kombo na ye nga pe na ye bakite na ke kosutukela ngo kuna donc ye mwana mwasi o Kabulo Tosha asalisi jugement supplétif alobi kombo oyo ya Kabulu Londa oyo bima na arrêté eza erreur eza kombo na yende bimi erreur do balongola kombo ya Kabulu Londa bacha ya ye mais ndenge bozala kabwe pona kombo na yo ebima na arrêté eza na procédure mobimba na lakisi bino ke d'abord obandi nanu NI bango bakoya basali banquette na bango contrôle wana ya ba NI nde kokende na secrétariat tindi na fonction apesi bino nini ezalaka teka ya pamba boyetin eza na ba procédure à suivre siko yembala moko ya pa wana ayebi likambo apesi matricule ya pa yaza na pouvoir apesa matricule et puis matricule ngo ndenge nini kende ko bima eza na kombo nanga eza na adresse nanga et puis naza
ba coordonner nyonso ndenge to bandelaka vraiment après abandi ko afundi ya pai wana lokwa batangisaka pe biso yango te nayebika ke ya pai abengi nga lokwa témoin habito kei tala ba convoquer nga na likambo na bino conflit ya matricule oyo batie kombo na nga na kati yaka na biloko na yo tokende oyebisa bango wana toza pe toza na kati ya fonction publique na bureau ya ba conseiller ya Liaou moto ayokaki biso eza conseiller trésor era bandi koyoka biso wana bandi koyoka mama yo kombo nani tozalaki ngai po dossier ngo ndire ezalaki mibale na mwana mwasi moko boye babengi na kombo ya Chikuluka Bengele ye pa isusu bazalaki na ye tosha oyo basalisa jugement ensemble Kabulu Londa nga na bingai naza Kabulu Londa o lakisa ba mikanda na yo kande na lakisi bino boye na bimisi na lakisi bango batali après conseiller wana lobby abengi na serveur central abibo pesa biso identité ya 975 383 to vandi 10 minutes 15 minutes identité ye na ordinateur botangela biso identité wana eza ya nani matricule eza ya nani eloko ezo kombo nini ezobima Kabulu Londa na adresse na nga ya ndako na vandi na ngiringiri na kola desa na kola desa la vazi ya Manix Kembolo na ebite za ngingiri na kola numéro combien desa numéro 200 toke après donc na adresse ya ndako ebimi kuna na serveur mbala moko na zwi carte électeur na lakisi bango batali babandi ko benga mwana mwasi ngo ya finga fundaki ayete babandi ko benga ye me bato yo fundaki bazawa wapi yo zomona na te naza musika boy na boy abi me bino bo fundaka me era ko ya po bo samba bozomona kaka na ba preuve ne moninga ndenge poza boy mukolo likambo otana likambo no alobi ya naza musika naza na soki na libongo nini o libongo baramoto ça va donc roya lobby ba yebisi biso ba mama bokende lobby boya 13h ye moko apesi r 13h nga pe 13h na kena ba document nanga ba benga ebo alingi koya te ba conseiller balobi bomoni do balto mabe bazalaka boy akoya ale ok ayaka kuna yoka alela liboso ya bureau VPM matricule nanga pakabi sunganga ye makambo bele bango na Chikulwana ba yepsinga mama zonga yo tokosa na biso rapport na ke rovana après bandeko likambo esila esila raté na mona invitation mususu wana banani ba bengsinga inspection pour l'inspection ya fonction publique mema subiloko na meme subiloko ngo ka na bandiko expliquer kuna bandiko tuna nga na ba origine kombo ngo zwa ndenge nini nga na bi nga na zwa kombo ndenge nini kombo ya papa na ngai boye na boye bongo yo originaire aba Congo ndenge nini okende zwa komba Kabulu na bi question wana eza vraiment un peu bête po babantu soko kei na bandundu omona bangoy okena Kasai omona bangoy na lomami bangoy bazali siko yo kende lobala ngai ke yo Kabulu ano zonde nini omonte ke za drôle o yela biso carte moko ate ya membre famille na yo ba carte électeur ate ya papa na bino de chance ba document to boaka kate papa kufa kala mais na ba document na ye na yaka ko retrouver carte ya nini ya service na ye ezalaki mibale po mususu eza pas mettre avocat na nga déjà wana eza carte d'identité mais na tikali na eza carte de service na lakisaki bango nyonso mibale na lakisi batali kombo nani Kabulu na identité bakoma na kombo ya mama oya botaye kombo ya mama ya papa na nga kombo na Londa Selipa bango mo balobia donc yo zando ya koko na bino nga na bi voilà bozwi réponse mama kende na yo na yiko kende na nga après mikolo na yaki kozwa moi voyage kaka mois passé na déplacer na ko déplacer na mona na zongi na ke na musala na biso mama batu nyonso agité boye pona nini oleki na secrétariat nga na bi na leki te leka nanu po babanda oluka yo na leki or déjà na téléphone nanga mwana mwasi o Kabulu po alukanga na Facebook
akomelaka nga kofinga ngai ndenge nini nazwa azofinga pour quelle raison po bozala na bato autant devant justice okozela ti OPJ ou bien magistrat akokabola bino mais ya comme na diva akofinga pourquoi na justice ngam na kotisi yango ka siko donc ezalaki na liboso na kati administration après na mona faute nini lettre oyo atindaki na ye kobenga maître avocat na bitala nanu lettre oyo nazomona batindeli nga yango pa ya tosha wana abendi atangi eza nde VPM vice premier ministre Liaounda komi ke d'après banquette oyo asali baleki soki na bosolo na politique je crois basali banquette bamoni ke ngai nakota na diplôme à lokuta nazoyeba te diplôme yango eza diplôme d'état ou diplôme nini nazoyeba te diplôme ya enacti nakamwe nde nazwaki makambo wana balobi non fo totyango na justice po eza su makambo ya ovandisa te bato mosusu balobi loko eza mpe administration fo tokomela mpe secrétaire général tokomela vice premier ministre mais faut eleka sous couvert ya secrétaire général na biso d'abord tosali lettre yango tosali lettre totindeli ye baaccusé réception ya depuis le 30 mais ti lelo soko oke kuna secrétaire général asignaka na ye te moyen sikoyo na bando kotisa yango place oyo efale na kotisa oza bloqué naza bloqué azosigne te sikoyo mikolo wana bango mpe balobi problème eza te tokomela procureur apesa biso autorisation mpo tokende senga bakopi oyo wana ekomi sikoyo na justice yango wana ngai nayaki kolekisa message mpo makambo oyo ekomeli nga nayebi ke ekomela mpe bato mosusu to deja baza na kango mpo deja omoni na nini na jugement na ye wana ezalaki bato mibale baka bato mibale ye Kabulo tosha afundi ke balongola kombo Kabulu londa po eza matriki eza ebima na erreur eza kombo na ye bapesa ye est-ce que eza na makoki ya koloba balongola matriki la bapesa mutubu ya boya eza na fonction en tout cas ngape na yebi te ya wana eza ba secret administration bapesa biso te mais na yebi kaka ke asalaka pe na biso na ministère affaires foncières. Ça fait combien d'années aux Akuna? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ouais. Na tolo ba minute aux na positionné. Nanu pe ba bibisi atale trop yanga. Nanu ba bibisi te. Po ba kizata réception te ba lo ba komelinga ba pesinga ta copie moko te. Donc ezalaki nanu flou. Eza flou. Mais lokola mwana mwasi na tindela kinga na téléphone nde na ye komona makambo yo. Alors yango na bandaki procédure na komela secrétaire général na komela po bango pe ba benganga mais jusque là nanu te makambo zana yango na habité tika to tyango na justice. Maintenant na profiter pe ko ya ko tika ngona mais eloko nini na minute yo oyo bato bazolanda yo baoki ko retenir na bato bazana ba yaya asala ka musala babi ki yaya na biso asala ka place tel mais ya comment na minute esengo na ona musala l'état ekozwa matriki pe ozana souci ya travailler kozala congolaise pe kosala na mboka na Congo eloko ali ona yeli vraiment awa pona ko passer message mingi na ba kontina biso ba osala malamu te administration za kokufa bazo aider Fachita bango balingi to kendaka kaka ndenge zalaka kala mama Olive ki pe biso pe to bandolela wa mama Denise ya otala ouais ça la politique te ça bongo te mama Denise mama Olive basala la politique ezali bino ba tia ba fondation na bango eza privé ba tia bino na ba poste wana po boso kipe bo aider bato siko bino bokomi ko salela ba sentiment po ngala lo bango eza sentiment eza na téléphone nanga eza na ba audio o mwana mwasi wana tindi parce que azofinga ngai ndenge naza moyibi ndenge na kota pour yo kisiliso yango te télévision za radio te OK yo poza malte ngai na ko pesa nga téléphone wana o cheka na micro bato balanda parce que okolo bateka na mnora bakoya koya ke no moi sona le gars akosaki na lingi ozwa saki na yo ata même deux audio toyoka wana eza penda couplé parce que télévision za radio te bo permettre na zo oui bino mo bo sala commentaire pour droit de réponse et pézalak. To tigeli bino bosala commentaire. Mais ça lokola yo oyena musala
ndenge ozana to komi wapi oye ko luka musala ba recruter yo komi na niveau ke ba engager yo ti na niveau entreprise ya engager mutu ezaka déjà eloko mususu ti na niveau ba bimisa numéro matricule pe moto akanga ngo na mutu boy eza facilité ba audio yango allez télévision eza radio te bokeseni na ngana bino nde yango o téléphone na ye yangai allez oyo ye mtatindaki yango na groupe ngai na yawa mpona samba na ye te namoni message na ye soki aza lese ete amoni ke bakoseli ye makambo alandeli cette dame la aza lokuta yo somona moto atangi classe azangi bacollege ayaka na monga fula na décembre moko olga témoin ayozwa basoso na kombo na nga akoti ayekozwa basoso azwi basoso azwi bahuile azwi baloso olga tuni oza kabulo ya wapi ona bandisa olga bi yo komona kabulo aya komona nga kabulo olga bi c'est vrai wana mangana ya pai mambo bandisika elle est consciente comme elle est là ça ne sert à rien en publier dans ba groupe nga na affronter on a tous les niveaux affronter nga je t'avais dit clair nga na affronter dans tous les niveaux oyate basengo ba biloko ya na ngoto yebi affronter nga je vous attends au lieu d'aller expliquer aux gens qu'on publier ce qui va triste réalité comme Elinga j'avais étudié je suis une menteuse madame on kolo makasi na âge na au niveau zogoza lokuta modèle oté jour nga na mona kona carte électeur à lokuta na banque première fois na ebisa koni pour ba ligne qu'on a banque que dans un prime aussi carte électeur ana bazui yo carte électeur à cyber boké ça na mo passeport par rapport à ta conscience oyebi banque tu es salé mané na ti ba ligne yo ba liste ekenda na cabinet kombo nous ala te ba liste ezana ba bureau pas directeur kombo nous ala raté so oyebi te da de mam so no lingolo baté no lingolo baté laisse tomber tu parles trop olo ba buzoba. Malheureusement, je n'ai pas ton numéro. La Sidenga Voice est en privé. Malheureusement, je n'ai pas ton numéro. Si j'avais ton numéro, soit bango bato baza on ozo ke kufunda wana ozo ke expliquer bango tout bazo ba voice ba otinda bazwa yo ba benga nga. Bon malheureusement pétant na zango te pas si bakata. Je suis une monteuse bongwana, lo no singo bongwana. Boye belé na faire français boye na ba force. Tu n'as pas fait les nati. Mon ta c'est nati azanga ba collègue. Collègue non nani. Tu n'as pas fait les nati. Tu n'as pas fait les nati. D'accord pour vos salles ba okenda ko peso carte ndenge ya robomba na ndenge ni parce que moi j'étais là. Ba lekiso ni aka mutu mo boye na ebite swendeni. Donc tu dans des abonnements qu'on ira pesinga su kanda na tongo. Ngala kangai na banque. Après qu'il y ait une lettre à congé, à imiter signature nanga, à émarrer que la direction de biso di ata balé dans l'intérim, elle a déposé lettre, la lettre comme il parle nanga mon abo, comme bon nanga non singa congé, nana copier les épargnants. Madame, so ngina koto penza ndinga solo, nazo zela bino. So zo satin les que y a pas y wana to banzinga na lelo tenga la sala plainte na komba ya pas. Merci. Et ça rapport à toi là Sabino tango boké na dossier et pas mutu de tous années tibaja to komi wapi si un problème je pense qu'il faut que me pas mon ambo qui Eliezer et ça na mutu akoyo kabatomi bali mo so ta mutu ana katité binomi bale mutazana droit ya ko sala ceux qui voice to ko finga moninga azate parce que bino tout boza ba agent ya affaire foncière. Tant qu'on a besoin de problème, même bino na bino ba jam tazana la qualité à repérer sa même moto prime. To repérer sa moninga carte à rejoindre prime mais azate. Les contraires ba to sengele ba ye ba ke carte ke eza mabe, eza baja à banque. Quand to kenda même na document, faut payer sa bango ne ba valider ngo. So ba bi ke passeport no peut-être eza mabe, eza moto azana na banque. Mais en tout cas, na rosa commentaire ningiti, mais maman nanga mot de la fin. Oui, il faut expliquer du yango nga na lingaki na loba alobi na leka na inactivité brevet ya inaction oh peut-être maman na onda salango l'accent na sikoyo na lobi parce que à travers ma voice de loba manix TV za radio ti tango aye comme à travailler na société ya mon mboka forêt faut alobi ata otanga na ista ata otanga na ipen mais moi je préfère na ça d'abord tester.
nde bomoni awa mwana mboka Eliezer azo recruter ba journaliste otangi na on efasi mwana mboka Eliezer asali test bao bazui nde bazui susu professeur azana bango lisusu soki moto aleki siko na akomo présenter leloko awa okowanga ne sundeni bon j'ai pas na évité à travers ma voix toyoki ngana bino diplôme oyo po azwa musala po asala esengelaki affaire foncière bango mo baforme ndenge aza na eloko na ye boye est ce que aza na besoin ya kopresente o collègue na ye nalobi toyoki bavoix esengana bino diplôme oyo nde collègue nde moto epesi makasi akende kosala na affaire foncière biso tu tozwi bacarte directeur epa kadima siko nayoki awa ke non akenda koimite mama yoza na carte directeur carte électeur yango nayebi te soki na banque carte électeur yamba te koleka yango parce que numéro ya compte na ngai ya baninga utu bilongi ezokende FBN mais botala yango bapesanga numéro ya compte télévision eza radio te tosunga mokonzi ya mboka sikoyo alobi nayaki na carte ya mbata sikoyo mbongo wana na banalobaka moko soki moto akomi na niveau ya kokende na banke na ndenge na ye moko atia mbongo seka azozwa mwa mbongo ebele po soki ozwaka $10 okofuta transport ndeni okolia ndenge nini soki moto akomi na niveau ya kokende na banke ke na fongoli compte meme ya $20 seke mwa ezwa elema ti siko po banke atake travailleur ya affaire foncière bapesa ye prime c'est que ça là ba reconnaître musala na ye ba reconnaître façon d'être ba pesa la prime pas moto ayaka musala te prime exemple prime d'encouragement le musu peut être à travers musala salaka de que les gens okoya to komia pa bimani c'est kembolo na batisi lobo parce que azalaka présent azalaka fidèle na musala ndenge to zalaka aw moment de que les gens ba kana oui Didier qui ko alinga musala parce que amonaka façon d'être ya Didier qui so dit que fofane penga petit na ngai po amonaka ngai na saka kiko sen petit et pas vienai so carte ya banque yango to balobi bien carte ya prime yango numéro nai carte ya service yango so moto penga boye sanga ti bato ya faire foncière la pesa ye penga carte de service eza batebelo ozwaka salaire ozwaka tout mais carte de service ba pesa moto asala musala te moto aza sérieux te moto aza fidèle te jamais ba pesa carte de service et puis carte bleue oyo na bino bato botanga bon pona okoma ba biloko to esenga procédure pour moto asala 5 ans d'entreprise à l'état puis tout le monde moi si azana ba bilembo boy carte bleue ancien carte ya fonction publique boye sangai ngo fo kombo na yo za na serveur siko so kombo na za na serveur te ba peso carte onde bozomona za bien koloba fati beton eza bien to accompagner beton na soki kauki ebukana te voilà carte biométrique ba pesi mikolo yango ya yebsanga so za na parce que kombo na eza kuna te ba pesa onde botala biloko beton lobani affrontenga e place ebele place nini oyo affrontenga bilemo na yango oyo okoza l'argent okoza travailler moza na carte à service te okoza na carte à service yango balobi ke lelo baye na nouvelle technologie ndenge ba TikTok ye okoza lelo zali na fois rouge esalaka su te so lelo carte biométrique yango so ato beti wapi place internet eza elongi na yebi po ba peso carte biométrique il faut ba donner et uta na serveur faut ba landela ba donner na otu na serveur ba pesa carte te siko merci ko mama na zakuna te boy na boy wolo biso ebele na boy zalaka na micro wana mot de la fin merci eloko na lingi na loba na bakonzi na biso bakonzi bazo aider biso te surtout pour voice wana bosuksi onti na suka te mwana mwasi wana zoloba ke ye mutakomela lettre po kende ti pas premier ministre eza secrétaire général alors secrétaire général aza lokwa patron na biso na kati ya ministère ayebi donc pona koma kuna ba pesa nga ba nini oya ayebi ngai soki ayebi ngai te ba service na ye ba yebi ya personnel pona nini akobengisa nga te to akobengisa ba personnel wana te ba yoka yokanga c'est sûr que ba rapport pesa pa na ye mais
quoi frotter partout. Voilà. Ce que tu as dit, ah, la preuve na ah, la preuve na pour le bien affronter partout, ngai peto kende na tina tribunal. Partout, place ya koti sa ba beng sanga na ebisi ke ba beng sanga ba loba. Yango na lingina loba ke ba konzi bo aider ba peuple na bino. Secrétaire général biso nyonso toza batu na yebi relation o boza na ngona fanite soki aza ndeko na yo soki aza mwana ndeko na yo soki azali na yebi te soki ami soki nani mais il faut o aider ye tant que kombo na ye eza na serveur te kombo na ye eza na arrêté te. Pourquoi bokosala nyonso boluka mo ba raison moko boye bokomi o diplôme mabe ba diplôme na ngana so mibale yango ya brevet arpentage ya enacti diplôme ya EPST ezali pona nini bokokende te na EPST kuna to na inspection bo tuna soki diplôme eza mabe et puis bokende kuna na enacti bo tuna soki diplôme yo brevet o eza mabe fa bo ya opesa bo pesa biso réponse mais yo ozo komela VPM na ebike ba induire une erreur. Pour ceux qui VPM a comment qu'il lettre atteindre pas nae. Yo kozong c'est la VPM royeb ça y est que likambo yo eza boyete eza boye. Mais yo kenango pas DRH donc directeur ya ressources humaines et signé boss zong sa boye boss la boye mais ba copie ba preuve pas nanga exact. Donc makambo moko ya flou te. Ceux qui peut atteindre la ranga lettre oyo na téléphone te mais nga na royeba te que makambo yo sala ma ya flou na simalanga. Yango na zolo ba précisément administration na biso bobongisa na lingi ba benga ngate ba robenga nga mo téléphone nga ba kolunga eboyo so esoni ba robenga yo même sumot musa lingi apporter un plus na numéro na téléphone za numéro na nga ezali 085 90 55 261 bandela 085 90 55 261. Le roi balingi bolela maman Denise ndaka sikolo maman Olive aza suite yo boyi kolela maman Olive maman Denise avanda na ye bazo pesa musala charge belé Fachi beton pe avanda nazo sa musala belé ngana lingi kaka administration na biso bino moko ba konzi bo bongisa makambo na bino bobandi bino moko bo bongisa ngo mama bango bavanda bazala misala belé ba osala bango moko ba bongisa ngo ba preveza wana ah oui bon Manix Kembol Bakisanga une minute à travers ma voix c'est toi qui ngana bino diplôme eza école primaire te eza maternelle te moteki kwanga ayebaka manyoko ni akosoma na marché de liberté to na matadi kibala po asala kwanga po sala musala oyo azo sala esengeli okende kosala formation d'azwa diplôme télévision eza radio te bino bakolo likambo je parce que boyebi pose wa papier oyo eloko mot de la fin ngai na loba pardon yaya na linga trafic d'influence te au monde ndengo le bito pesa doléance na mama Denise boy na boyte ngai pe nazalaki combattante le roi batunyos nazalaki présidente ya ligue de femmes ya ngiringiri ba photo ngoyo nazwa na obiwo ya mukulu mais na boya kananga ba trafic d'influence B52 nanga na kota o ba eva papa chako lakisanga moko etika libre bozomona salaki 5 ezate yo ba luka ba photo na ba Facebook bozomona à l'époque tango bazoboya IDPS bozomona jeune fille pour na bureau Etienne à l'époque ezara facilité lelo mwana Etienne Tshisekedi au pouvoir ya kanga photo ta bazo boya Tshisekedi pe azaki ligue des femmes na ngiringi ouais présidente de la ligue des femmes ça dit Jacquemaine a ébié ancien secrétaire général ce n'est pas de moni tabana singa boyiko ganga boyiko ningana ndolo balia ka matiti to ça ki na président Aubin oya comme le loba fédéral uzomona botala ça ki na selila sayo wana mengana ko kende na ngotela bando sa le lo bazo sakana e bazo bengana e na musala mais mwana Etienne na pouvoir bozomona asa kuya te ça dit ba pindi ba jekobeya ba ebie awa ai
wana délégation na biso tokendeki nango bozomona au bureau ya vieux Tomaland vieux debout congolais eloko wana nalobi ya eza te omoni taba afandi na se ya nzete abouge te agangi te oloba o tabo ale matiti te na villageois ayeba te le musali atondi okozala mpe agent ya l'état oza na bakarte boye te bakarte ebele boye oza nango te mais lelo mama ye nga alaseka apele olobi ke libulu to okota nga na okota nga alingi yo mpe oya awa na tokomi wapi ta na plateau ndenge otalaka baninga na télévision droit de réponse eza ofele nde oyo esalaka biso bapanzisango memelanga mpe bakarte boye ndenge boninga alobi na munoko na suka abombi ya munene papa ebele quand j'étais à Sun City, quand j'étais ici, ma kanga photo na Tshisekedi le perte. Vous savez, tango azel lenge, o liake femme bali na bar, bazon di makoza Ligue des femmes ya IDPS Ngilingiri. Mais le moment est tient Tshisekedi na pouvoir. Merci, na balandinyo sur to konyo api a ande na suki se émission. Na lobby to sali commentaire to a droit de réponse mais on ça la passe so lingo tonga ndako penda ya bien balula ndako ava go tia clipsage ava go tia caro bato baeba keno archi oyo aza malamu touche ya fort to goye bango à travers ka jour à liboso tanga a déposer ata même ata singa ata ya 2,5 toyebi ke te DG Fort ayebi musala eza pasi mokonzi ya mboka alobi bakongole bakoma bamillionnaire bakoma baboye me bakongole bazolela nde natunaka nani azoyinisa président et pas population. Merci na Manix Kembolo, merci na Didé Kikou, merci na DG Fori pour na outil la bisope espace de travail. Mais sango ya mawa parmi ba maman o bayamba ki mon ambo ki Eliezer aux États-Unis, maman wana akufa kilobi. Photo na ye yango wana mon ambo ki Eliezer tango délégation ba congolais baye. Maman wana abelité a piqué ka crise a koufi. Merci na balandinyoso ya tokomi wapi. Biso toza pona musala. Et pouvoir eux ils avaient qui pétété. Tala il mange à 2018, 2016. Merci.